Namantua l'amour. Je t'aime et ma femme, mon épouse, la mère de mes enfants, pour résoudre Boubou Yaï, pour confirmer la Bible. Et que vous avez qu'un homme nous dit que l'homme vous fait fou. Chèrement, saluez. Namantua l'amour. Je t'aime et ma femme, mon épouse, la mère de mes enfants, pour résoudre Boubou Yaï, pour confirmer la Bible. Et que vous avez qu'un homme nous dit que l'homme vous fait fou. Chèrement, saluez. Namantua l'amour. Je t'aime et Namantua l'amour. Je t'aime et ma femme, mon épouse, la mère de mes enfants, pour résoudre Boubou Yaï, pour confirmer la Bible. Et que vous avez qu'un homme nous dit que l'homme vous fait fou. Chèrement, saluez. Namantua l'amour. Je t'aime et chèrement, saluez.
toi l'amour. Je t'aime et je te laisse. Chérie-moi, saluez. Mika. Mika. Madame, pardon. Viens ici. Mika tabona. Où c'est Mika? Et bien, Merci. En tout cas, mariage tout d'abord il va ramener comme des signes. C'est ça le cambouis mawate qui est derrière la moto qui est sur le long. Toujours regretter, toujours les larmes. Non, c'est ça le cambouis est single. En tout cas, moninga na biso, ndeko na biso, koko ya bana, oya journée mingi koko. Koko ya bana. alongoli biso na mwa soni mwa ndambo soni po malgré ba minzemba tozana ebele mais alongoli biso mwa ndambo soni en tout cas vraiment eza mokolo esengo même na lola nzambe aza ya kosepela po ekela moko atosi liloba na ye donc vraiment ça fait du bien ntango tozokokisa mwa liloba nzambe tokokisa mokano ya nzambe esala quand même bien mabe te bon barési kobala eza tout d'abord ezalaka rêve ya motu nyonso neti biso no basi non mpona basi na mibali omoni mobali ya na mibali mosusu penako akokisa 50 40 epa na bango akoma okondane baparent ekoma soki nayebaka me nabalaka mosinanga bokabolanga na ye ezalaka toujours kaka na mo baregret moko boye oyo baretombe nango ekweyaka sur baparent ou sur basemeki do bandeko ya mobali wana ezalaka rêve ya mwasi na mobali ke nakite baparent nanga po eza recommandation biblique l'homme quittera son père ndenge moko mpe mwasi mpe akotika baboti na ye bakosangana bakomi eloko moko lelo ndenge maswaku na mwasi na ye bakomi eloko moko batiki baboti eza mokano ya nzambe donc soki comédien po totiolama mingi est-ce oyebi comédien mingi ebele koleka wi mingi ezaki bontumba bopite nde bande kosillone na ron na biso mais sikoyo ntango nzambe aye kopesa biso bososoli tozongi nsima totali parcours na biso ndenge ezalaki kotiolama nyonso totiolama tozwi mabolongo tobuki na se toye komonaka te totambolaki nyamu fo tozonga na nzela yango moni nzambe afungoli porte ya bénédiction na bacomédien nyonso ezaka ndenge oyo okoyambela lipamboli na yo mpo mosusu mpe bipala eleki ye mingi omona mobali avi na ye aye na nzela na ye tellement ye loleso enzombo eleki azwi nini abude libala nyonso nini ezongi nsima mikolo kobala epusani lisusu ti mobali yana kendaka nzela bo ke ba parcours mususu yo poke ba parcours bo ti bo ka kokutana ezwi mo batang mais o asa na bososoli azwi libala na ye boyokani na bino po libala ezaka isi boyokani ona nzimi na ngate ke libala ezaka ata ko bokola quartier moko ata bokola mapango etala na boye boza na bino kaka na matalité moko te boza pe na éducation moko te mwa mo comprendre balozala mais il suffit ka bovanda boyoka bo se comprendre botia makambo nyonso sur la table baoyo nyonso bapembeni nsima bafamille boza d'accord na bino bobalana nyonso eza malamu
Voilà, nous sommes là. Merci beaucoup, Darling Palata. Moi, ma dédicace n'est pas bateau Balingarayo, rapidement. En tout cas, on a pas ma dédicace dans la police Balinganga. Nous sommes Darling Palata. Tozaliwana, on est là, je suis pour vous. Donc, vous avez déjà passé une beaucoup d'anara. N'est to solaka, donc, nalingabi no mingi. Je vous aime. Dans le lot, ça me connaît, on me connaît ma soie. Tozawana pour nous séparer les cinq. Dimanche, peut être Zali, dimanche, Darling, Babidel a tourné ça, maman Pota, ou soit sur la latine robe, mais à soirée, qui t'emballa à ça en mystique. Malheureusement, non, on ne pas la télé. Il y a un petit peu comment tu es kaka ngana ebe ki dola tangona tangona comment on a continué c'est salami na zomo déjà mais ça pas d'ailleurs bater en webi soko tike lambe comme explication taira komio les appels moins compliqué na fula pour ne pas qu'on fula te la tongela na pour na posa donc ils aura moi tamen mais na bon monde la na on la tananga ka bien et qu'on honorer ba maman et qu'on honorer biso basi na on la tatiko muninga pour yeba muninga na la tandingi mo boye ko dia e ko la sanzoto na ne mo zo honorer moi c'était non quand même moi si il faut quand même moi nzoto on peut za temple nzambe quand même oui ba ngoti voilà mo fo bumba nzoto tane tibona ko koza na sengle o ya pamba mais na zumo chemise na tele ko po ani nzoto za temple mais mo se pe sengi mo pepe dzwama mo kwa kamwa lokolo donc kwa ke ngo kuna donc si le lokolo ko o sabotango ame comment na mo pepete nazo mon pépété pour na bota soit disant na bala amenga pe na bali te quoi nano mon temba merci beaucoup Darling Palata merci Valérie voilà il y a Louis on a Zobusana Bakaloui il y a Adolphe il y a na Moko voilà on a posé plein de micros dans le fond très bien voilà il y a Louis bonjour. Bonjour. Très bien habillé. Merci, monsieur le journaliste Barési Paza. Voilà. Bonjour. Ah, j'aime ça. Il y a Louis, parrain ou témoin? Témoin pour la circonstance, parrain pour l'événement. Voilà. Pour tout le gros. Pour les tout. Voilà. Il y a Louis, il est comme ça, pour Master Massoir, et comme Massoir, et les lots sont comme parrain. Parrain pour les académies de charge pour la vie de couple. Oui, espérance, donc mariage en 2005 c'est le donc il y a le qui a 17 ans 17 ans de mariage mais vie commune plus de 20 dans là pour le 2000 plus de 20 et quelques années de mariage donc vous allez 24 à 25 donc 25 les choix, il y a non, non, il n'y a pas c'est d'abord pour moi un petit frère que Dieu m'a donné et puis papa pourquoi ça m'a besoin tout en théâtre mais et pour ma bandiko ce n'est pas donné à tout le monde donc les autres destins ça ne sera pas et pour le dans un stade qui a collègue pour le stade il y a petit na vie na par cela et puis encadrement spirituel il faut les avoir parce qu'il faut que vous allez réellement Christ je ne peux pas dire que je suis chrétien parce que Jésus n'était pas chrétien nous on est chrétien pratiquant c'est là aussi voilà, c'est pas quelque chose sinon vous allez vous séparer. Et nous on vient en second plan. Il faut c'est-à-dire un problème comme c'est aussi le cas avec nous avant de se faire. Parce que si vous appuyer quand la décision est malade, mais si vous avez une décision qui est bonne, nous on n'a rien à faire. C'est-à-dire, nous avons et
C'est ça quoi. Voilà. Vite fait, Halloween a dit Kanamayo. Mais parce qu'après le moment où il m'a tomber après ma mariage, surtout pour ça. On a soit ce que ça a fait à moi, sur mon mobile, mon pas béni, ce que ça a fait à mon mobile, mon moi, sur mon pas béni. Mais vite tant que parent, s'attendre à l'envoi déjà par exemple, le moment à Bongo, et puis que plein de sabango déjà baillé, à un moment où celui qui a envoyé, il faut saisir, il faut que télémabo. Il fallait que déjà qu'on ça la moins. Donc la feedback qui a mis en ce point et bah vraiment réellement ce qui parce que bah oyo et comme les bandes comme ça il faut faire des exemples pour les autres à toko ya le final du loin fallait quand même comme ça pour les bala no kala déjà donc kamo écouler na ngoko yo te biso c'est to bala que ça c'est comme lettre dans mon cas na comme français pour comment on a tombo on est ma photo de là et déclarer dans lettre d'amour na bio na soka pour monter fille famille la lettre d'amour tu as mis et ça a goût hein donc c'est à dire les amis qui non il faut pas à la conséquence ni bébé yaka ni bale le but que non fait bale le but expérience ya kokola libala eza makambo ya mikolo eza voilà ntango bakoti na libala polaire bileki mikolo eza na makambo mosusu na paraître na natina koyeba okogere yango mpe kosilisa na ndenge na bino boswani na va bolala boza capable ya kosimbana ofukami koprie. Merci beaucoup à Loïc, quelques dédicaces. Je n'ai pas de dédicaces malheureusement. On salue tout le monde qui nous aime. Et puis les toiles nous sommes peut-être je ne sais pas que la on a dit il mourra mal je ne sais pas que la on a anglais mourra mal na champ kozala na champ le bana biso peut-être et sensibilité on s'en excuse et puis toza batu donc toza parfaité donc on peut être déco naka mais l'essentiel les alliés que en tout cas merci Nadine ba oignon surtout qui sont là pour nous. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que vous nous avez soutenus. Nous sommes vraiment reconnaissants. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était là. Namantwa l'amour. Je t'aime et je te ma femme, mon épouse, ma mère et mes enfants, pour résoudre Boubou Yaï, pour confirmer la Bible. Et que vous avez un peu de tic et l'ombre de Koufou. Cher et moi, saluer. Merci. En tout cas, mariage tout d'abord, il va rester dans le Seigneur. C'est ça le Kambama, il y a un mot de toujours regretter, toujours les larmes. Non, il y a le Kambia Seigneur. En tout cas, Mouninga na biso, ndeko na biso, koko ya bana, oya joane mingi koko. Voilà. Koko ya bana, alongoli biso na mwa soni, mwa ndambo ya soni po malgré ba minzemba tozana ebele mais alongoli biso mwa ndambo ya soni. En tout cas vraiment eza mokolo esengo même na lola nzambe aza ya kosepela po ekelamu moko atosi liloba na ye. Donc vraiment ça fait du bien ntango tozokokisa mwa liloba nzambe tokokisa mokano ya nzambe esala quand même bien. Mabe te
bon barési kobala eza tout d'abord ezalaka rêve ya motu nyonso neti biso no basi non mpona basi na mibali omoni mobali ya na mibali mosusu penako akokisa 50 40 epa na bango akoma okondane baparent ekoma soki nayebaka me nabalaka mwasi nanga bokabolanga na ye ezalaka toujours kaka na mo baregret moko boye oyo baretombe nango koyaka sur baparent ou sur basemeki do bandeko ya mobali wana ezalaka rêve ya mwasi na mobali ke nakite baparent nanga po eza recommandation biblique l'homme quittera son père ndenge moko mpe mwasi mpe akotika baboti na ye bakosangana bakomi eloko moko lelo ndenge maswaku na mwasi na ye bakomi eloko moko batiki baboti eza mokano ya nzambe donc soki comédien po totiolama mingi est-ce que yebi comédien mingi bande koyoka wi mingi ezaki bontumba bopite nde bande kosillone na ron na biso mais sikoyo ntango nzambe ayekopesa biso bososoli tozongi nsima totali parcours na biso ndenge ezalaki kotiolama nyonso totiolama tozwi mabolongo tobuki na se toye komonaka te totambolaki nyamu fo tozonga na nzela yango moni nzambe afungoli porte ya bénédiction na bacomédien nyonso eza kaka ndenge oyo okoyambela lipamboli na yo mpo mosusu mpe bipala eleki ye mingi omona mobali avi na ye aye na nzela na ye tellement ye loleso enzombo eleki azwi nini abude libala nyonso nini ezongi nsima mikolo kobala epusani lisusu ti mobali anakendaka nzela boake baparcours mosusu yo poke baparcours boye ti boyaka kokutana ezwi mwa batemp mais oyo aza na bososoli azwi libala na ye boyokani na bino mpo libala ezalaka isusu boyokani mpona nzimi nanga teke libala ezalaka atako bokola quartier moko ata bokola mapango etala na boye bozala na bino kaka na matalité moko te bozala mpe na éducation moko te mwa mokomprene balozala mais isuffit kaka bovanda boyoka bose comprendre botia makambo nyonso sur la table baoyo nyonso bapembeni nsima bafamille bozala d'accord na bino bobalana nyonso ezala malamu. Voilà, nyonso ezala malamu. Merci beaucoup Darling Palata. Moi badédicace no pa bato balingaka yo rapidement. En tout cas napesi badédicace na ngai bapesi balinganga bino nyonso bolingaka Darling Palata. Tozali wana, on est là, je suis pour vous, donc boyebi déjà place ni tokutanaka ndenge ni tosololaka donc nalinga bino mingi. Je vous aime. Dans le lot ko sa mukole sengo mukola maswaku toza wana pona osepele sengo. Babi dimanche peut tozali bam fanatique mora etrabi na sepela Darling babidel atonisa mama pota ou soit sera lati robe ya soirée ba kitambala na minga kanga asa en mystique. Malheureusement non kaka kitambala te. Tongi pe na tongi pe tepo comment que eba kaka ngana eba ki tolata na continuer OK. Tant on est comme on a continué c'est salami na zo moi mais ça pas d'ailleurs. OK. Ba terre ngo ebiso ko tike lambe comme explication taire comme yo. Oyo pe ba modèle otomisa. Les appels moins compliqués. Na fula pour ne ba ka fula te ba tongela nga pour na posaka. Donc ils aura moi ta mais na bo monde la nga. Na olata na nga bien et qu'on aurait ba maman. Et qu'on aurait biso basi na olata ko muninga pour ayi pa muninga na lata ndenge mo boye ko dia ko la sanzoto. Na nemo ezo honorer moi c'était non quand même moi si il faut quand même moi nous autres on peut dans la temple nzambe quand même. Oui ba ngoti. Voilà. Mo fo bumba nzoto tane ti bonoko koza na sengle o ya pamba. Mais na zimo chemise na tel ko poani nous autres za temple. Mais mo se pe sengi mo mpepe dzwama. Mo kwa kama lokolo. Donc po ka mo kuna donc si le lokolo ko o sa botango. Ame comment? Na mo mpepe te. Naso mon pépé pour na bota, soit disant na bala, amenga pe na bali te quoi. Nano mon zemba. Merci beaucoup Darling Palata. Merci Bala. Voilà, il y a Louis wana zo kusana, baka Louis ya Adolphe ya na biso moko. Voilà, na posé tout même pour l'info. On l'appelle très bien. Voilà. Il y a Louis, bonjour. Bonjour. Très bien habillé. Merci monsieur le journaliste Barési Baza. Voilà, très gentil. Bonjour. Ah, j'aime ça. Il y a Louis, parrain ou témoin? Témoin pour
c'est la circonstance, mes parents pour l'événement. Voilà, pour tout, le gros, pour les tout. Voilà. Il y a Louis, il commence à pour master maswaku, il commence à pour et les lots sont comme parrain. Parrain, ils ont fait de charge pour la vie de couple. Louis, expérience, combien de plus bas? Donc, mariage en 2005, c'est le lot. Donc, il y a Louis Qui l'a calé. donc 17 ans. 17 ans de mariage, mais vie commune, plus de 20 ans. Là, pour nous, 2000, plus de 20 et quelques années de mariage. Donc, tout vous avez 24 ans, 25 ans, 25 ans. les choix, il y a aux alentours. Non, non, il n'y a pas de c'est d'abord pour moi un petit frère que Dieu m'a donné et puis papa pourquoi m'a besoin tout en théâtre et comme bandiko ce n'est pas donné à tout le monde donc les autres destins ça ne sera pas pour le moment dans un stade qui a collègue pour le moment dans un stade qui a petit na vie na par cela et puis encadrement spirituel il faut les avoir parce qu'il faut que vous allez réellement ma Christ. Je ne peux pas dire que je suis chrétien parce que Jésus n'était pas chrétien. Nous on est chrétien pratiquant, c'est là aussi les ambassades qui sont là, ce n'est pas quelque chose sinon vous allez vous séparer. Et nous on vient en second plan. Il faut un problème comme c'est aussi le cas avec nous avant de se faire. Parce que si vous appuyer la décision, mais si vous avez une décision qui est bonne, nous on n'a rien à faire. C'est-à-dire et c'est ça quoi. Voilà. Vite fait, Halloween, Tikanamayo, mais parce qu'après le mobile, il va nous accompagner après ma mariage, surtout pour ça. On a soit ce que ça a moi, sur mon mobile, mon pas béni, ce que ça a mobile, mon moi, pas béni. Mais peut-être que parents, s'attendre à l'envoi déjà, par exemple, et puis qu'on pleine de ça, déjà, à un moment où sur les cambriers, il faut saisir, il faut que télémabo. Il fallait que déjà qu'on ça la moins. Donc la feedback qui a mis en ce point il va vraiment réellement celui parce que oyo et comme les bandes comme il faut faire des exemples pour les autres atoko ya lisona libulwana fallait quand même comme ça pour tout bala no kala déjà donc kamo école na moko yo té biso c'est to bala que ça c'est comme lettre dans mon cas na comme France donc pour comment na kitombo on est ma soko to ya et déclarer une lettre d'amour na biombo na soko to mote fille famille la lettre d'amour et ça a goût hein donc c'est à dire ils ont dit que non il faut pas à la conséquence il peut payer il va le lobby que non fait il va le lobby expérience à recours il va les avoir campagne pour les avoir voilà dans ba côté na libala on l'air de des polo zana makamso na pare na la tina pe ba ko gérer on peut position na ndenge na boswani na vabola la boza capable de simbana ofuka bikukri. Merci beaucoup à Loïc qui te dédicace. Je n'ai pas de dédicace malheureusement. On salue tout le monde qui nous aime. Et puis les toiles nous sommes le baga peut-être je sais pas que la mona lito imoka mabe je sais pas que la mona angle moka mabe na champ kozala na champ le bana biso peut-être et sensibilité na ye on s'en excuse et puis toza batu donc toza parfaité donc on peut être déco naka mais l'essentiel les alliés en tout cas merci Nadine ba oignon surtout qui sont là pour nous. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que vous nous avez soutenus. Nous sommes vraiment reconnaissants. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était là.